Yango moyibi ya Congo et comme malédiction balakela kibiso ou bien eza nini. Koyiba na Congo et comme likolo ngomba. Mais boyiba na bino. Bonyoko la bandeko na bino ba Congolais. Bonyoko la bana na bino. Bonyoko la bakoko na bino. Mais boyeba ki le pouvoir ezalaka na fin na haut. On reste jamais fort dans la vie. À un moment donné, on devient faible. Boyeba kayango. On peut être fort aujourd'hui, mais demain on sera faible. Et quand on sera faible, malam tozalate na se na moi na tango oyo. Mais ceux qui tozali na se na moi na tango oyo. Batu oyo to nyoko la ki to kanisa ki ke toza faible. Bazav toza fort. Batu wana faible bango ba koma fort. Bonjour, bandeko, balandi, abonné, pe balandinyo sur BTV3, na pespino mbote, esika bozali. Vraiment mon boumalamo, nenge tolobaki, to souhaita kabino mvula ya malamo. Donc que cette année soit bonne pour tout le monde. C'est mois de mars aussi. Et puis les lotosa vendredi, donc week-end malam pona batunions. Eska bozali pe na l'air o bokolanda biso mbote na bino nzambe na lola amona nzambe na lola kitisa mawa na ye likolo na biso pe likolo na moko esika tozali. Voilà, lelo na ye talingi na swana bino su likambo ezali Congo na okaka ba musu balobaka pour la passion du Congo. Mais la passion du Congo, bakoma ba église ya Ibonayuka Balober université à Kara. Bato balbar la passion du Congo, bakoma na université à Kara. Mais biso, le rôle toza des pères et des mères. Tozo bunda, pona mboka na biso lobby. Passion wana yango toza na ngo po lobby, mboka na biso ezala bien. Bandeko danga, lelo na lingina swana bino na nini boyeba nini ezoleka na kananga. Nini ezoleka na kananga. Yango moyibi ya Congo et comme malédiction balakela kibiso ou bien eza nini. Koyiba na Congo et comme eza malédiction bilakeli mabeto zwa ou bien eza nini ou bien biso moko tomilukeli malédiction wana. Bandeko nini ezoleka na kananga. Eloko nini ezoleka na mboka ya kananga na territoire ya Kamwanya. Omoni ya biso lukila bino toza musika tozo lukila bino ba information oyo ya mbanza. Si ba kote mususu batu musu ba yebi angoti tozo lukela bino. C'est-à-dire ki matoi na biso misu na biso eza wana pona koyeba kote o eza ndenge nini kote o eza ndenge nini to ya kopesa bino information. Bandeko nini ezoleka na Kamwanya territoire o moko parmi ba territoire eza na kati ya mboka ya Kananga ya ville ya Kananga. Papa, maman, politicien congolais, boyeba yango. Boyiba na bino ndenge bozo yiba. Me boyeba. Eloko nyonso ezaka na suka nango. Bozo nyoko la bandeko na bino ba congolais. Babi, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous les fasse à vous. Chaque tongo, chaque pokwa tango ekokaka, nous devons nous poser la question, je fais quoi du bien pour l'autre? C'est Dieu qui nous le demande.
Na sali nini ya bolamu pona bandeko na nga pona prochain na ngai. Nous devons nous poser cette question-là tous les jours. Tangu tongo ela mukaka. Kolala kola mukeza ya yote yangate. Muti moko afuta ka garanti teke ya papa na futi yo garanti po lobina la muka. Kolala kola muka eza ya nzambi. Babenga ye le Dieu de toutes grâces. Yaya, mama, leki. Tala musapio nazola kisayo. Peut-être oza leki nanga. Peut-être oza yaya nanga. Peut-être oza mama nanga. Peut-être oza mwana. Tala musapi o nazola kisa. Boyi banabino. Vous savez, cimetière moko eza na Italie. À l'entrée sotali d'aventure nango. Bakoma. Aujourd'hui c'est moi. Demain ça sera pour toi. Aujourd'hui pour moi. Demain ça sera pour toi. Boyi banabino. Est-ce que vous connaissez la ville la plus célèbre na mokili? Bandeko nanga. Ville la plus célèbre na mokili eza nini? Eza banda kwa ba immeuble bozo tongate. Eza ba mbongo bozo kwa maseti. Balobi, à quoi sert d'amasser tout l'or du monde et ne pas avoir ou perdre la vie? À quoi sert? Mbongo bozo kwa amasser bozo inyoko la banani. On se retrouvera biso nyonso na la ville la plus populaire, la plus meilleure. Kuna 4 étoiles les alarati, 5 étoiles les alarati. Biso nyonso ndenge moko. Eza cimetière. Yango nde ville o eleki ba ville nyonso na mokili, c'est les cimetières. Kuna batalaka pauvreté, batalaka richité, biso nyonso place ango. 50 cm par 100 quelque, ça dépend moulaï na yo. Et coquille. Il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien. Suite présidentielle, suite il y a députation, suite il y a gouverneur, suite il y a milliardaire, ezalakate. Ata ba osala ba superflu, ba tongi soki nini na libanda, mais kati kuna ndenge moko, pauvre et riche ndenge moko. Yangwana cimetière wana lobi, aujourd'hui c'est moi, demain ça sera toi. Boyiba nabino. La politique congolaise est commis, donc les gens ils viennent, net ba avocat, de faculté à droit et comme pour na politique. Botondi tala meke na politique pour bobi que là-bas ils ont fouta. Les pays de déclaration politique, nous les enfants de Kingandi, nous venons dire, nous félicitons le président d'avoir nommé notre fils. Nous ceci, nous les ceci, nous les boyenaboye, nous les katangais, nous sommes contents d'avoir. Namboka poto, on ne regarde pas mutua boyenaboye, mutonaboye. Quand on nomme quelqu'un, c'est pour le pays tout entier. Otika Congo buzobo ezana Congo na ebité et comité na satan zo sepela soute na satan emoko mukolo masumu azana esengoto iya ba congolais te ko banda likolo tina se azana esengo su ya ba congolais te nini ezoleka na kananga na kamwanya précisément bande konanga et ces congolais basala bino na ebite motema o basala na ba eza ba cœur de pierre to ba cœur de chair. Même Ezekiel azo senga lobi nzambe changer motema nanga pesanga motema mosuni longola ya libanga. Ba congolais toza na mitema libanga ya mabanga to to na mitema misuni. Sans exception aucune. Oh mosale nzambe oh bona boy na yebite mitema na biso eza nini mitema na biso ba congolais eza nini exactement eza nini mitema na biso
motema na biso ba Congolais eza nini exactement? Eza nini motema na yo papa? Yo député, motema no eza nini? Ya libanga to ya mosuni? Yo ministre soki gouverneur soki nani. Motema na bino ya yo. Eza nazo tala yo. Tia kiti liboso vanda yo kanga. Motema na yo eza nini? Papa, boyoka likambo ya somo, likambo ya soni o ezolekana makambo babengi PDL 145 territoires. Bandeko. Eza mawa. Passer ekofalobaki uta na obisika nyos tango komaka na frontière ya Congo tango ebandaka makambo nyonso esuki wana. Nzele ezalaka te, courant ezalaka te, mai ezalaka te. Est le Congo c'est un pays ou c'est un village où ils ont vivre dans le 18e siècle. J'entends chaque fois ce qui te combine na awa les 20 les 30 juin awa bogoloba à Congo a fait bon ça ma réflexion comment les pays avancent pas. Mais comment les pays avancent pas? Vous restez toujours statique. Vous avancez toujours pas. Ça va faire 64 ans. Rien n'avance. Papa Bolimbi Sanga. Tango makambu ya PDL 145 territoires et bandits. Na yoki boy. Le ministre c'était Christian Mwando. Paix à son âme. Bolimbi Sanga. Limbi Sanga et papa Christian. Limbi Sanga. Christian Mwando, c'était lui le ministre ya Irianan ya portefeuille. Yenta kiko ko chapeauter projet wana tango e bandi. Na landie na radio ndeko na biso Christian. Radio ekoma assemblée ya ba infligé ya Congo. Makambo elekaka na radio wana so yoki makambo elekaka na radio ya Christian Lusakweno. Zana motema okoye kozwa yo moko ba mutazo mona oto bandika ko lela obi comment est-ce que mon peuple bandeko nanga bako nyokwa batina point oyo ya obo yokinga na introduction na tuni et c'est ba congolais tozana mitema ou bien ya misuni to tozana mitema ya mabanga mais balobi na biso ke na Afrique to na Afrique centrale pays esambelaka koleka Congo ezati. Mukolola nzambe akotuna biso. Na ba Bible noa munene na kuna. Ozokele na Bible noa munene. Baba, yo, ote ngana za otea. Ngana zalaki baba te. Yo, leka kuna na moto. Na Bible noa munene oke na moto. Ote ngana za osala bwe. Naka bakata Bible na yo. Te yo. Tika. Leka kuna. Nzambe bakosa kaiti. Bototika ukosa nzambi. Bolandi mama moko pasteur awa autuko loba na bakisi mambo basala kaliboso ya cher église tonda bona bo ya bakisi. Ce n'est pas notre sujet na biso yango wadati. Christian Mwando obandi abandaki projet ya PDL 145 territoires. Alors, bakopé ça dans chaque territoire 10 millions de dollars, 10 millions de dollars. Les bas banda mosala, mosu sekoya sima. Il y a bandé lycée, ça sera 10 millions de dollars. Papa, maman, boka place na zongi na lobi motema mabe ya Congolais, muyibi ya Congolais et comme likolo ya ngomba. Mais boyiba na bino. Bonyoko la bandeko na bino ba Congolais. Bonyoko la bana na bino. Bonyoko la bakoko na bino. Mais boyeba ke le pouvoir ezalaka na fin na haut. On reste jamais fort dans la vie. À un moment donné, on devient faible. Boyeba kayango. On peut être fort aujourd'hui, mais demain on sera faible. Et quand on sera faible, malamu tozalate na se na moi na tango oyo. Mais ceux qui tozali na se na moi na tango oyo. Batu oyo to nyoko la ki to kanisa ki ke toza faible. Bazav toza fort. Batu wana faible bango ba koma fort. Ndenge ba lobi quand nous regardons dans les livres des Juges 14.
J'ai quoi 14, je pense. Oh babi, du fort est sorti le doux. De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Babi bien. Du fort est sorti du doux ou le doux. Et de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Lionko, tango akufaki, miel koma eko bimakati na ye. Ba lion azaiko lia batu. O azaiko boma batu. Mais tango akufaki, so botali histoire à Samson. Lion wana akoma eko bimisa miel oyo batu bakoma eko lia. Yende azaiko boma. Nalobi muke, mais nalobi mingi. Papa, bozoki ndo sala projet ya 145 territoire pardon. Boli pona ko désenclaver mboka. C'est bien. To bete bino maboko. Mais pourquoi Congolais alingi l'éternel recommencement? Jamais Congolais a comme ma projet moko akena ngoti na suka e salami kitoko batupe babeti maboko e umeli bakoko biso toke bo bakolanda biso sima bakuti yango bakoko bakuti yango bakokololo pe bakuti yango. Mukolo nini Congolais akosala musala ya ndenge wana? Mukolo nini? Po maréchal oyo tomona wana soki ezaki ba japonais te, soki ezaki na maboka ba congolais, nde pont wana ezakutu te. Ezakutu te po maréchal oyo ya Matadi wana. Palais du peuple wana bobetelaka tolo, soki ba chinois batonga yango te. Nde palais wana pese ekweya neti mususu euti kokweya aboye. Biloko ba chinois eumelaka nango te. Mais les mêmes biloko ba chinois, soki to traverser kaka na ba voisin awa. Beaucoup ta biloko ba chinois oyo biso pa na biso ezo umela te pa na bango ezo umela. Posons-nous la question le pourquoi. Les mêmes nzela oyo ba sali na Congo et sali 3 mois et baby nango. Mais même nzela wana ba sali yango na mboka mususu neti na Zambie eti na ba Tanzanie neti na wapi tala ba mboka kitoko ndenge ezoko bonga tala kaka Angola kaka pene na biso awa ndenge mboka eza kitoko mboka ezoke tala Côte d'Ivoire obino bo wuti bo tala ba autoroute. C'est les mêmes chinois mais pas na biso yango te. Posons-nous la question, pourquoi ce qui se fait bien ailleurs ne peut pas se faire au Congo? Parce que moyibi eleki, motema mabe eleki, moyibi mati ngomba. Koyibe comme sport na Congo. Oh IGF a salani. IGF a salé. Moi je peux vous dire, je connais un ministre, Baza Belé, mais je connais un ministre sur la Tangue Bino Kombo Bogangi. Il est en train de construire Makambazo, construire ko na lobby pena tanga côté angote. Oh yazo construire po boyeba. Na fingi mutute, na tangi pe komba mutute. Na lobby que je connais un ministre qui est là au pouvoir sikoyo. Makamni azo sala. Eza mawa mbongo wana zozo wapi? Eza salaire na Bo sali PDL 145 territoires, to beti maboko. Na l'aksabino ba réellement na bandai ko sala les routes d'ailleurs. Na lezo l'aksabino na zolo ba soki bato bele ba ko se souvenir na yango, eza na ba réel nanga, na zolo ba tala ba véritable route ya dessert local yango. Dessert agricole pardon yango. Et ça, le couteau, bozoko, ça va tout botongi nzela ya mabele, ce qui me fout les bêtes comme potopoto. Ça vous appelez que vous savez qui nzela, bo bêti pétolo, bo ekolo na radio, on a fait une belle route. Ah, Congolais, pardon. Naoka balbaka kozala Congolais, ils lengi. Ah, mogo komo lembisa. Ki Congolais, ango komo lembisa. Ki Congolais, mo komo lembisa. Po, vous obéissez dans les chefs des Congolais.
Je ne sais pas s'il y a des intellectuels dans Kachabiso Congolais, na habité. Je ne sais pas si, soi-disant, il y a des professeurs Bazali na yebiti. Na Congo na biso. Ata bobeta tolo Félix, o Kingandi, o Bonaboy, asai diplôme. Bon, bino bosai ba ma plomo na bino, o ba ma soi-disant ba ma plomo na bino, ma polomo na bino. Maele yango bochango place dini po Congolais, azo bika na yango. Azo profiter na maele na bino. Tout le monde na biso peut-être. Na ba gouvernement kuna y a que des professeurs. Mais il n'y a rien, nkatu, zéro. Nkatu. Papa, nini ezole kanakana nga, nini, boyo kasiko. Bossali projet à 145 territoires, PDL, ceux qui PDL 145 territoires. Comment vous pouvez pas faire l'étude, il y a sol, il y a faisabilité à projet Nabino, avant de construire une maison, bah ça la étude, il y a sol. Il y a un tozomona ba éboulement, ba effondrement, parce que étude moke salamité, ba tongi na ba kiboudi. Soit il y a yomoko eza yomoko, ou salipe kiboudi, pour lobby ozwa perte. Ngala sala mutu moko angai ko tongato solo na ye pone sika mo boy na monga fula. Gaza musika na lobi na ndeko mo boy kena no kotaila nga place wana. Place ango mutu wana zolo bilanga eza ndenge nini. Mutu na tinda ki ake azongeli nga lobi nga papa. Soko linko lelate vanda soko zata na centime na yo sombata muteke na yo lia. Tika, place wana, lobby, 10 ans eza ebele. Nyonso ko bukana, elo mwe musalamati. Na tika. Naza nanga particulier, mais na tika. Na s'avansate. Bandeko, ok ko ça la programme, il y a 145 territoires, PDL. Sans avoir fait une étude au préalable, Boke Kotonga, Nazor Pesabino Siko, exemple. Centrale ya photovoltaïque Bosali na Kananga, na Kamwanya. Et ça menacé par ma tête d'érosion. Likamba Ukamwa. Même pas un an. Oyo Bobandi Mambos PDL Wara. Même pas 2 ans. Centrale photovoltaïque ya Kananga, Oya Kamwanya. Kalate ezokweya. Érosion, ba tête d'érosion, et ça n'est si kawana, n'est si kangweza na ba tête d'érosion. Bâtiment administratif au Bosali na Kamwanya. Botala degré mitema mabe ba Congolais. Bake sala musala ne si kamo pa ba ebi ke kokufa. Éternel recommencement biloko ba chinois ou melaka te boli misanga ezana ngo ba chinois mutu batongi ngote. C'est façon de parler. Et ça une façon un peu imagée. Pour batouba comprendre. Boket tonga bâtiment administratif érosion ezo zwango kalate. Batouaka mwanya babande déjà kolela. Hôpital Obino Botongi soki centre médical Obino Botongi wana. Et ça déjà na place oyo ezo bukana. Marché oyo bino bosali na Kamwanya na kananga kuna. Marché na Kamwanya na territoire na Kamwanya. Marché wana eza menacé par ba tête d'érosion. Na suki wana. Na lobika kawana po na ba école pe bosali Bosali meno musala punda po boko bandela lisusu lobby mbongo eko bima nango et puis eko za surfacturé bato ba sala musala ya koyiba ba kozwana bango lisusu muto atala te mutu pe ayiba atala te ba yiba batala te boyoka bâtiment administratif ezo kwe kala te parce que botongi on a place ya ba tête d'érosion et marché na Kamwanya, je parle de Kamwanya.
pardon bolimisanga ezokweya kala te central bazaki na bango na courant te tamso bavandaki na bango kima boye kotumula bango boye kopesa bango mwa goût mwa soif ya kozala na courant kala te central photovoltaïque wana ona kananga kuna ya kamwanya kala te ezokweya parce que bosali yango na place ya tête d'érosion ezali kala te ekokweya école bosali ezokweya hôpital bosali c'est la même chose bandeko nanga siko botunanga où est le sérieux dans le Congolais. L'autre fois, j'ai fait une émission, Nabi, ceux qui tozo kokatek, déclarons la faillite, to pesa concession, naba belge, ba noko bazongi na bango, ba tonga, ceux qui ba tonga, bayiba, mais ba tonga, au moins à tamouke, puisque nous les Congolais, nous ne savons pas, to yébité. Autoroute to yébité. Quand ça la coura que batnos va bénéficier to yébité. Ba mai toza nango mboko toza du 1er janvier au 31 décembre. Ma ezanga raté. Coura ezanga raté. Ba sala randenge nini po ezanga te à part peut-être son futaki facture na yoti. Ba zakut na ba mai neti bisoté. Po ma njili mukole ko bukana. Totala soki bokoleka wapi po bokende na aéroport. Ba boîte na ba valise to bando katisa na ba boîte na ba valise koto taxi ye kitisi au place wana ozu boîte o katisi kuna taxi mso ezuyo okena et comme un pays République démocratique et République démocratique soki a démocratisé côté kuna côté pas bon République démocratique du Congo. S'il vous plaît, botala degré à motema mabe ya ba Congolais. Beseko wana eza wapi oyo contrôlaka. Vous vous rendez compte mutas tongi immeuble quoi bazo ba komba mutango te. Eh, ah là là. Oh eza les pays de si je savais, le Congo. Les pays de si je savais. Les pays de si je savais, c'est le Congo. Ndena bota mare congolais. Si je savais. Ya solo. Comment un pays est tondi na bouzo baboye? Le Congo, c'est pas un pays. Les gens, ils sont en train de vivoter. Nous sommes en train de vivoter dans notre propre pays. Nous avons des richesses. Si Kagame est en train de voler, azo tongambo kanaye. Bongo biso siko mikolo nango tozo sala nini. Bozo kosaka, oui, guerre. D'accord, guerre, ok. Kabila a fait 18 ans. Il a fait quoi, Kabila? Aucune autoroute, rien. Courant, ezatema ezate. Si Kagame nous vole avec les Occidentaux, ou ton aba multinational, mais il est en train de construire son pays dans le but qu'à construire côté tout c'est ba côté musu pesa nango efusa bandara manzanza babona boyezali na Kigali na Rwanda dans le but qu'il est en train de construire tous les pays ezandenge moko non il y a des endroits donc ils ont ba poubelle ezali mais au moins ta Kigali wana tozo mona ndenge zotongama et à quand Kinshasa na biso Kinshasa ezaka la belle et comme à la poubelle à quand. Lui, il est en train de voler. Dans sa rémission, pourquoi tu peux dire ça? Mais la réalité, elle est là. Vérité, bako sa angote. N'est-ce pas, la vérité, na mensonge. Et mensonge, koko ya na sincère. Vérité, ko ya na makolo. Mais ti vérité, ko ya banaki. Yangonde, eza vérité. Vérité, bako sa angote. Conscience, na biso. Conscience, sa mutu. Bako sa ango jamais. Tu peux mentir tout, sauf ta conscience. Kagame est en train de tuer les gens. Chez nous. Il viole et tout. Mais il vole pour arranger son pays. Mais biso siko ba mikolo nango tozo salani. On ne fait que voler pour l'intérêt personnel. Pour les intérêts personnels. Toza ba ministre ba rocha siko. Neti ba uti koleka ba ministre moko e fou ça moko atiki atali kamba malamu projet moko malamu ba congolais ba bika e bazate ezate
Quel est le ministre qui a fait du travail que les présidents reconduisent les ministres qui ont bien travaillé? Eh, Katuka Mbadi. Baza Penzoko va travailler bien. Il y en a? Vous n'êtes même pas arrivé, vous êtes capable de faire nombre de fonctionnaires. Oh, nous sommes toujours en train de tirer l'eau. Vous n'êtes même pas capable, ce qui 2 ans, 3 ans, nous avons au Congo autant de fonctionnaires. Bolbaki qui avait des doublons, il y avait des fictifs. Ok, vous avez expurgé tout ça là. Maintenant, donnez-nous les chiffres exacts des fonctionnaires dans le Congo. Incapable. Comment voulez-vous Batouba Zwabino sérieux? Comment les gens peuvent nous prendre au sérieux, les Congos? Batouba. Alors, laissons tomber. Comment vous avez ça na projet, na place Bouébike, place lobby ko bouka nanango? Le but de ça, c'est quoi? C'est de recommencer. Et quand ça va recommencer, mbongo l'État moussa na okaka ebimaka. Ebimaka, pour non ça la maramboué ou me la kate. Et nous avons un président qui arrive, s'occuper à solo, s'occuper au Kouta. Je mets ça au conditionnel. Nabi Soki. Déjà, même na poto awa, les députés batouchent à 21 000 euros. Et maintenant, na mboka neti Congo, les gens souffrent. Il y a un PIB, il y a Congolais, c'est 1 euro, $1 par jour. C'est ce que les Congolais ils mangent. S'occuper bazanango. Yoke qu'on soit une poignée de personnes 21 000. Nazoka soki bengue comme à 33 000. Pourquoi faire? Faut prendre des décisions. Il y a Négé Charles Onana lobby. Netiba Niger, netiba Burkina Faso. Les Mali, ils prennent des décisions, bêtir les points sur la table. Nous devons avoir des présidents qui savent taper les points sur la table. Faut pas toujours avoir que les blabla. Maintenant, 145 territoires, na place au Esengélité. Il faut arrêter les gens. Il faut trouver les responsables. Les responsabilités doivent être engagées. Comment Bossali étudie Bolbika Awa? Boyebike érosion cause biti na bino ezakini. Poezonga na ngobo ebuka na lobi bozo su mbongo. C'est ça les Congolais. Mais boyiba na bino. Boyo kamakambo ezoleka eleki nakananga sur les scandales, il y a PDL 145 territoires. Wana moko. Il y a aussi des endroits ba yebiku tu solo ya PDL wanati. La faute à qui? Question mark. Président Nabiso Lobaka abanda ko évaluer ba gouverneur tous les 3 mois. Ce qui si réellement banda ko évaluer batuleti ba ngobi la ba ko sala ta 5-6 mois te. Bla 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 bla. Bolimbisanga. À un moment donné, ça donne vraiment des mois dans la morale lobby, il y a à boire et à manger au Congo. Il y a solo. Il y a à boire et à manger. Les gens aiment l'argent du Congo, mais ils n'aiment pas les Congos. Et les Congolais et les étrangers. Si on tope ça faut pas. Voilà. Nous continuons les recherches pour na oezo leka na kananga. Ndenge zo leka na Bujima, ndenge zo leka soki na wapi wapi. Les Congolais ils ont besoin et leka partout na ndenge kitoko makamoko ekuumela. Arrêtez de jouer avec les gens. Pona lelo to sukiwana. Partagez et comme la bakonzi. O ba yebite et comme la bango. Bataba Beseko wana c'est des gens à arrêter. Bataba soki ba gens il y a grands travaux. Ce sont des gens à arrêter. Bon tout na bango pourquoi vous êtes allé construire la bisika oeza na ba tête d'érosion. C'était quoi votre idée finale? Au prochain numéro, il y a Bino Mumbu. Vous aurez un habitué au monde. Ça, c'est qui pour Nambongo. Ah, n'est au voix, ma tombe dans avion. Moi, je fais des émissions de je gagne rien, à gagner rien au monde. J'ai fait ça pour mon pays. J'ai fait, tout ça, les tibana, les bâtiments,
nae ko alerter quoi. Nae ko alerter que voilà tel endroit tout il kamboboiza boiza. Moi j'ai commencé bisa batuto banda makambuya boko mesana quand Félix il est arrivé au pouvoir. Boko mesana. C'est nous. Je suis parmi les gens qui ont commencé à dire Boko Mesana. Malgré tout, yebana na bisote, tout ça peut na posa yebanati. C'est nous. Moi, j'ai fait des émissions. Ce qui tembe, mutumora tuninga, je peux aller fouiller na récupérer na tinderio. Oyoka que c'est nous qui avons commencé à dire que Boko Mesana. Ba Mesani na nte Boko Mesana pour na Félix. Pardon. Quand ça marche pas, il faut crier aussi tout haut. Faut crier. Batoubaye bake, ça marche pas. Quand ça marche aussi, t'as crié pe. Comme là, c'est vraiment un foutage de gueule. Boyer, vous savez que cet endroit-là, c'est pas faisable pour nous construire. Vous allez vous construire là. Dans vos têtes, c'est quoi l'idée finale? Si ce n'est de recommencer, comme l'autre qui m'avait dit, oh, soto sali banzela malamu, lobi tokoli andengeni. Parce que le but, c'est quoi? Nzela fuba sala, y a foussa, y a 2 mm, y a goudron, pour lobby, et où me dans l'angote, ça n'a même pas une année, et koufi. Abonnez-vous massivement toujours sur BTV3. Et vous avez maintenant aujourd'hui une nouvelle émission qui s'appelle Analyse avec Perside Ndaka, la Baobette. Voilà, Ndabiso, encouragez-la, encouragez-nous, de façon que tout ça, la Bino Moussala, Bossepela. Merci à vous. Congo, Mbokaya, Sombele et Sanga. Mbokaya Makambo. Mboka ya miyibi Congo. Ba politicien congolais, ya ba congolais, ba sorcier, ba na mitema mabanga. Aucun congolais, un politicien congolais a une probité morale. Je vous mets au défi. Boye bisanga ke c'est moi. Azate. Travailler comme Alassane Ouattara il est en train de faire. Travailler comme en Tanzanie, comme le pays est en train d'avancer. Vous mettez la charrie avant le bœuf. Pourquoi? Vous achetez des trains, il n'y a même pas de chemin de fer. Vous achetez des bus Transco, il n'y a même pas de route. Pourquoi vous commencez pas par les routes? Vous achetez les camions sur les poubelles. Vous avez commencé par créer des usines d'incinération. Il y a traitement de déchets ménagers. Mais pourquoi vous avez bangoti na point wana? Parce que vous avez vendre na poto awa. Vanda na poto. Ba yebite que ramassage ya poubelle sur ba lokoti et kendaka quelque part ba kende retraité yango. Pe poubelle wana tamse comme énergie pe zonga comme courant na bandako. Les déchets ménagers que nous voyons là. Alors pourquoi ces gens basent en amitié que oui, on a acheté 70 camions et ça là-bas poubelle. Il y a des endroits que ma camion ne bande côte à côté. Et quand il a il n'y a rien. Abonnez-vous massivement sur BTV3. Des fois, ça donne envie de pleurer. Mais c'est notre pays. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous nous battrons ceux qui ont encore dans souffle de vie. Ce que Jésus-Christ a zongi ko zwa bisote, to ko bunda, to loba. Ata 10 personnes batali, di kambote. Nzamba yebi, nzamba za nzamba ba milite. Nzamba za ne nzamba ba tumi bale. Abi là où il y a 2 ou 3 sont réunis pour parler de moi. Ata 10 personnes batali, peut-être 10e personne et zalamuto azwa ba décision kitoko. Botalata botai na bino ba bêtise o Karine Mokonza sali boye manike de John bona boy bino ko mozo tonga tamboka te yango bino ba congolais bolinga mais mettons-nous ensemble. Ah 145 territoires ma kombazo sala yango s'il faut manifester nous manifestons
Ah, 145 territoires, Nakamwanya, Makamba, Salayango. Quel moteur, on prend conscience et on avance. Merci. Tokutani Mbalasima. Soki Nzambe Zongi Kozwa Bisote. Au prochain numéro.